news.com. Mariage et oumela pona nini. Nini sara ke mariage et oumela ce qui papa babalani na mama okomona bango bakomiti mibange. Liwaka kayoko kabola bango. Nini sala kaki. Bango ba oumela tina niveau wana bakabwana te. Donc kaka liwaka kaye kaboli bango. Toyoka réaction à population. Nini sala na libala bobalani na mama bo oumela bo koma ba mibange. Ti nzambe yo mo na suka yoko kabola bino. Nini salaka. Mère, azora papa lengi, papa yoka mame lengi. Bo umela dong. Bo negata 100 ans. Kaka wana kaka elo muso ezate kaka. Nga yango wana kaka. Ya solo. Yango. So mama zo bota te. O kanga mutema ti na suka bo ata zo bota te pona bilengi to vanda. Merci papa. Kele ya libala izaka que bolingo ezala. Amour sincère ezala, confiance surtout, na boyokani. Bozala bon moko. Ce qui vous allez le moko, en tout cas, je crois que borosala mbula nyoso nzamba opesa bino na mokili borosala bino ensemble. Ko bon moko ngondeni papa expliquer biso poto yeba po biso pe pe toza bandaka mabala to yeba ke ezala ka boye ndeni to kovana na papa ndeni to vana na mama donc toyeba lobana ndenge bino bovanda na mama na ndako po to okeba 15 ans ba bidon boswana te betata mama mbata te nini te nini peze esala ke kimia penza eza na kati na bino. Bon tant na lobi bon moko eza boyokani bon nga nazolo ba plus pour ngai eza komikitisa o zanator mikitisa muninga peso zanator amikitisi kosolola na kanda ezala bola muté tant oazer mata boyokana te zela muninga tonga mikitisi obengi na kembo sololi na muninga tala yo place wana monte ko sala ki mabe soki vraiment zana bolingo na yo oyo bobandaka nango liboso akosengo bolimbisi pe boko continuer mais soki komikitisi ezalite en tout cas ekosimba te po biso pe mbali tozalaka mwasi okugangela ngai na kolinga pe okugangela nga wana te mwasi so tango okugangela nga wana zelanga na poko soki tango na kozala calme yebisanga papa osalaki mabe boye na en tout cas na bolingo naza nango na komikitisa to kosolola et puis to continuer bolingo na biso to continuer lobby na biso mais soki komikitisa ezate et ozala oya gangi lobby nango gangi lobby nango l'état au divorce ezosimba te bokabwani alors que bolingo ezalaki nango na motema mais tellement orgueil moko ezali lolendo moko ezali surtout le lobasi na biso ya lelo akendaka mwa classe akendaka mwa musala awamona mbali eloko pamba alors que ce n'est pas ça juste koyokana et je crois que beaucoup de gens na bino à l'aise. Ce qui maman zomona eloko pamba ni donc yondengo zana so maman zomona eloko pamba elo ni nesa ke mama ko mona eloko pamba musala yonde mutopesa nzela ke non kende ko sala bon mama mona susu eloko pamba ponani bon wana mwanga na kolobaka plus eza éducation ya mutu na mutu hein basi mususu to mona petona baninga musala peut-être a gagnera mingi te moi c'est gagnera plus mais bazana bango bien to mona pe papa mususu pe maman de mutu azana musala peut-être ya bien mais bazana bango bien eza éducation ya mutu na mutu moi si mususu comme ya aura plus a comme ko négliger mbali famille ba ko négliger mbali ba mona yo donc eloko pamba quoi wana eza sikoyo moto na moto donc yo tango ozo bongisa libala na yo yeba que moi si ni ozo bala libala eza karaté to je t'aime te libala il faut on se marie pour la vie on se marie pas pour divorcer. On se marie tant besoin na boucherie yeba vraiment moi si na yo nga moi si na yeba na bisengo na bapasi na bakanda na bamawa donc na sala tout na yeba na betape wana est-ce que yo gangela maman na miso bana te en tout cas eza rare ya solo eza rare ka jour na mona ko gangela maman na miso bana c'est que elekinga peut-être naza mutu naza parfait c'est que elekinga mais nga nazalaka soki kande zwinga na biminanga. Est-ce que ça malamu bien maman a gagné la paix papa na miso bana après sa papa réponse moko ya mabe na miso bana be na miso papa ya baina ndaku po ye kaka mutasimbi ndaku akoma pe ko matelo tina suka eza malamu ekosimba ta mokete na yo pe soki pe moi so azo sa bongo sani première fois na osoko sengi bolimbisi na kolimbisa ya mibale na kolimba ya misatu na moni ko za na volonté te chicote te ozana atana beto chicote mama tana beto chicote ça porte quoi lobby ezalaka ka kozongela na ye kaka lobby ya kozongela kaka
soko sengi bolimbisi na limbisi ya mibale ya misato soko ozo continuer c'est que ozano na volonté te bolingo ezate mieux vaut okene na yo ngapi na tikala na ngana kimia na bo AVC o na bo tension na lingite encore pe mikolo balobi ba papa bazo kufa mingi na AVC na problème au soulever ya AVC babi ba papa bazo kufa mingi na AVC ndeti na poto année passée mbule ujo le en 2013 babi ba papa bakufi 250 AVC poni ba déception à basi baningo pesa bango pasi donc ben compréhension donc moi si so mon ka mobile ça ba bien donc ben compréhension faut ko takana ndaka libal nde mo peto mo ana mboka na biso ana kin a e ko mpe bongo so papa za na bozui ebele mama akoko c'est incompréhension moko e kuma na bande ko na e ba kuma okota na likambo libala na bino est-ce que bongo eza malamu te mama yana na uti koloba te bolingo fezala ya solo bolingo ezala ya matériel te bolingo bon ngana ebite mibali ya lelo botala ta un prince à New York te azalaki ne prince mais ye azolinga moi ça mi komisi na ye domestique tu vois mibali ya lelo impression jipe nazana bandako e nakendaka ba poto eto na utaka ba poto e non ebe moi ça au mona bongo mettons moi c'est mon aligné na ah mais oui non mobali eza maloba mbaleza nazana ba jipta moi si ako vivre yango au fur et à mesure vous allez ko vivre yango yoka nazana ba compte ngai tel banco nga non mais wana moi si na roboya wana mokili lelo atali fa tongela maman na bango lopango il faut bien que ça ba yana ba leki na poto donc wana là il y a pas l'amour mais yela metangu ozo ba moi si na betape nyonso ata nazana mbongo mena ebiso petit na nga lelo mpiaka na kangi mutema to serrer ceinture na tala yo nanu c'est ça une femme moi c'est ça lokola mwana mukie o kangi ozoyeba betapa moi sina ndenge nini na réagisaka parce que ngana lobaka moi c'est toujours na face tant aux ba cassette ba tape hein face A na face B tant bozui ça moi c'est na face A tant mokolo mbawe kozala face B ko monango ya mama nango penza mama na kana ibolai o bandeko baloba bolai ya solo moi c'est amto sana ma sekite kolo zage. Voilà maman. Sikoyo face B yango sikoyo foye parce que ya mwasi yango face bango eza ya makasi to face B yango eko zala peut-être pas ka bo moto kaka akokipe mwa pia kate alobi pe mwa muke ke papa lukana nutala boy oui mais o komi olaxie kaka face B mpiaka akangibisaka to akomi kozongelo ba minuit oyoki kuno ba komi komonena mbali mususu kote mususu non wana za mwasi ta motema ba mwasi za motema ya ba mama na biso bafanda moninga na ngamoko dondai papa na yeba uti ko fêter 50 ans d'anniversaire ya mariage et c'est sengo est-ce que ba traverser un moment difficile Flori Balekomboso yo kit baninga ba fêter 50 ans ya mariage Flori Balekomboso et bon yo fêter 50 ans journée donc c'est sengo papa pesi diplôme 50 ans est-ce que ba traverser un moment difficile est-ce que ba soana te lelo bango wana ba moni na ba zalaki na bana na ba koko na bango et sengo siko pourquoi pas yo au fêter p 50 ans d'anniversaire kaka maman nazana ba jipo ngai ba compte non mais lobitango ozalata ko kimayo donc voilà c'est peut-être biso monde peut-être c'est compliqué à la vie merci mais elo que ça là qui libale rumela ezaka qui premièrement on doit se comprendre ngana maman le deux ils avaient destin destin en plus c'est tout voilà ezaka ko se comprendre so nzamba soutenir bino tout ça la volonté te pona on a yoka kio didi na balaki yango c'est pour cela tinga bena bala nde lo ba ready pour na ba lesingi na mitala na so koki et après so koki oui voilà boka volonté bo vanda petit moko na mino nzamba yo bende boka wana yoza si ndengo za fiancé na wana oboza na yo wana ndengo za na yoza si ke tina suka boko kabonate soko balie misu gauche droite ezali suste ozande ti ba papa na biso na ba mama na biso ba vana kata bandako oui personnellement nga moko nde na fiancé na nga nde na 60 je suis capable de ça ba o baninga basala parce que nga mo mudata mbusa bango nakoki na nga pe kotala nde balobaka ke place motema biso ba mbali de toza boy toza belé ba garçon belé mais ezaka na moko na yo ada ndenge nini pensaka ya to keno wapi nde oda jimo papa mo ayibsa nga ba mobala ra poubelle moi ça rafle c'est que biso to lorota biso poubelle to vani ba yo boka matisi nyoso na roza pe na vrai chéri na palende mo mina nga vrai kama ara na palin mais quelque part pe na roza mo petit mo boy kaka
na leki na nga mais mabanzo na makanisi na bapense na nga nyonso ezalaka kuna na palin. Mais pour la nini yo de oza na mère a canon na palin. OK, ta soumis libanda pour ani. Au moins te keza na tina te malamu kutu mbongo na ozo lingo ke ko dépenser libanda. Bongisa mama na ndaku, vanisa makanisi na ndaku po bo umela. Ilingi koloba te ke lokwa na bimi libanda mama a fauté. Mais ozo négliger. Er de obi ma libanda négligence c'est quoi? Ils ont négligence des ans à l'oral de la nature parce que na Bible tout le monde en pays. Dieu ba 7 femmes, 5 mais tout ce que le monde a été maman bali ou ba mbali ngani. Et lingolo bate kende nazana maman na palin so lelo na zui petit momimo na balé deuxième bureau moi si akangi bilo ko azongi chez bango. Ceux qui azana maman malamu maman ozongisa lobi elo ni bomeli libala loba non na bomeli libala pona mobile na ngai wana zolinga mbanda non ozonga bizonga tuneka ba question oliaka te asiporta ko tozaka soine to azaka soine nga mais loke bomeli libala nde yango wana maman wana soza maman malama koyebisa ye ke mobala tondaka te ezokoma loka modage moko mbala tondaka te tata yo muto zo poser nga ba question yebi ke nous les garçons tondaka te. Merci papa. Saka boumela na mama na kati ya libala ezaka boza na boyokani. Boyokani ndeni. So boyokani ya mwasi na mobali ezali bozo miyokela na makambo en tout cas espèce ya pour que mwasi na mobali ba boumela na makambo. Ndeti makambo nini loba te to yoka to comprendre ndeti makambo nini. Makambo esenge mwasi a respecter mobali na nyoso, mobali pa respecter la mwasi na nyoso. Nde bokozwa compromis ya koyokana na nyoso penja tokana kati pa na ngai kaka boyokani soki eza koumela nde kozala. Boso mama azobota te. Mwasi soki azobota te eza na likomi mongo te oboya mwasi pona kobota. Esengeli ka bosa ba traitement na ba hôpitaux na bonkoko soki pa azobota te wana eza ka likabo ya Nzambe. Boso azempoli. Mwasi soki azempoli eza eloko ya koboya mwasi te apart kaka kozwa ye na mobali nde na kozala na taka ya soki asali ekobo. Soki asali ekobo ne wana penja soki na limbisi ete wana esengeli ka toka bwana mais pona impolitesse wana eza eloko ya koboya mwasi te. OK, merci. Mariage oumela. D'abord un mobali faut bala mwasi oyo lingi. Donc so bali mwasi oza guna yo eza pasi po osale mabe. Donc yango ndeko kusala ki mariage oumela par ça. Mwasi so kaza guna yo osa tout ataza mabe osa tout o changer ye parce que yo mto lingi ye. Pour mwasi so miseli mbongo seko lingi. So miseli mbongo seko lingi ye. Donc mwasi ba misela mbongo donc c'est que yende ba lingi. C'est ça quoi. Merci papa. D'abord, dans la vie, on a une chose, un conseil sage, que l'impréparation et un mariage, et la préparation à divorce. Tout commence d'abord par la préparation. Ceux qui, moi aussi, à se préparer qui déjà dans la vie pour le mariage, ou bien à se préparer qui paye pour le mariage. Mobile IP à se préparer qui pour le mariage. Je pense que bâtonner un temps, on a se préparer qui dans l'ombre, on peut se préparer dans l'ombre, d'abord, il y a un point positif, il y a ça qui va où mais première chose. Deuxième chose, et trouver aussi où il y a moté mano lingaka. Je pense que ce que trouver où moté mano lingaka, au ko saisir un homme à casse, au lingako de la chambre jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Là, c'est de deux. Troisièmement, tant beaucoup mis ensemble, il faut la compréhension de la amour. Il y a un monde qui est qui bat pas où mais la tant on moulai, oyebi ke oya lingaka oyo, oya lingaka boye, oya lingaka boye. Alors tant oyebi déjà que puisque vous lingana laka, muninga ngasa musolo ngasa muninga mabe te. Et que ça qui beau vendre tant on moulai et qui est pas de problème. Mais le problème c'est que il y a un problème au point que et comme que pas kabwana divorce ça là précocement et zalate. Dès na kati libala, nani sko entre maman et papa nana banda mabe, pour ça que ba mariage ou melate ndeti ba mariage mususu au moins panzani au moins do ba incompréhension pamba maman linko yoka papa te papa pa linko yoka maman te. Bon, ezali moi je dirais que les problèmes qui sont très complexes hein parce que ils ont dépendre na circonstances au likambo yeli tout comme ceux qui ngana ko le ke pona ngai na bi ke zami ba maman musu pa ko le ba ke zami ba papa. Mais ça dépend, il y a problème n'engoyeli, peine à niveau où il va gérer la kiango. C'est ça un peu. Donc côté problème il y a qu'il mais tout ça, ils ont qu'à battre des bases à la prudence pour ne éviter problème. Dans sens nin, ngai na petit exemple. Yo oyebi, il faut moi tout d'abord comment comprendre que bisikani libala ya mutu, to bolingo ya mutu fan na kanelo ko muninga lingakati.
C'est-à-dire que ngana lobi ke nalia ka makoso sans piment par exemple. Yo lobi te pona makoso ezala elengi fona lia ngona pilipili. Ozi olami makoso no bien oche pilipili. Alors au monique tant ngana kolia na yoki pilipili et ça nga bien te. Alors mbala moko epesi mabe par exemple. Donc ceux qui ont dit que ma cause pour les aïlengi, il faut lier on a pilipili. Mais on a le bic na liango sans piment. Donc ça l'anga ninga na lingi et il y aura pas un problème, tu vois. Place ba magambe bandande yango. Si ko so par exemple, nakati libala nde bozana maman, bokuta na maman, era zaki libanda boza bien. Maman koti na ndaku. Si ko yo okuta na ke maman zo conserver te. Est-ce que kankan mutema bo vana eti liwe ko kabola bino? Te ngana ko mutema te. O kanga te pona ni. Maman, bien vona beaucoup la sauce à beaucoup la maki, n'allez, qui n'a beaucoup le bon avant moi, c'est ce botané de ce vanille. Nous africains, tu es biqué, tu es minélité, nous sommes des Africains. Chez nous, tant de balani, batbois, c'est la bana. Lorsque tu vas ni toquer la procédure, nous sommes le docteur Batali, tout ça, ça ne tient pas. Bon, ce que tu connais au vanille. À quoi vanille, moi, c'est dans la ligne, mais, Andy m'a payé, n'a bête à libanda, n'a bête à biban. Mais on faut s'engager. Pas de problème. Mais ce que je me suis fait encore bazali, il dit que ma gambe si Mathéo 50 pas boy. Alors, on a commis ça, on a fait ça, n'enga. Non, vous avez hypocrite, c'est la question. Il y a solo papa. Ouais. Oh, solo bas. Nazo solo. Ah papa, oko kita mutema te po ne bandelo lobike na mariage ba yo kana. Et bon ce qu'on est là ko wana so siko ka wana esko côté no po mi bele bele le po mona abota kana été. Nyonso kaka e mona na kaka o na bota kate mwasi. O mona famille mobile ba hotel la ka mwasi na bota kate. Nzoka te za mobile mtabota ka. Siko so na ka wana ndete pana yo o conserver kate o bota kate. Kaka mama mtabota ka. Siko boko vana mama tina suka o boka bwana. Non. Et ça dépend de la YP. N'a côté on a très démocrate. Ça dépend de la YP. Ça on dit que nous allons dureté parce que le baraboya. Au monde dans la vie, na bolingo so qui muninga za besoin de lokomoko et que ngana za prêt à repasser la minute sonate. Ngai selon ngana ko tika zo yango ko ta ko zo yango. Peut-être ce cas zo yango ngapa na ko se retrouver. Donc ceux qui na monique et pas na ngai aussi maté. Non, nga qui ne bota avec ne bota na hier. Je vais la bénir. Akeya botina hier. Et tant que ça nzela bota bana wana. D'abord, il faut la discipline na libala na bino. Cela veut dire que vous êtes vraiment trop égoïste na muninga. Il faut que vous il faut que mon bino bandega biso basi vous êtes trop capricieuse. Il faut supporter ba caprice à moi et surtout que répondre vraiment à 70% ya ba besoin na ye. Si manaye surtout ndenge za la kabandega moi si ba ye. Po basi bandega mibali tu za ba victime. Mais bandoga basi ne bazaba kolondako mama na ye baleki na ye des choses comme ça soko remplir ba critères wana je pense que non même si obimaka libanda mais vraiment kozala vraiment dire na te pas bike no kendaka na ya kozonga wa kandeka ya kolala et bon yo ndenge bando kende kuna e bando za siso ke kota su misu libanda ou bien quand ndenge ozana mama na ngabo na ndako suki peka wana. Non, je pense que non oya biso mibali e yebana nango depuis mukile libanda ke mubali atondaka te. Cela veut dire, et ça la question ngande na la discipline. Ça peut arriver na ebiso kino na bimagate. Na ko na nga bêtise nga moi mais 18 na yena ndako. Jusqu'au petit matin na bimiti. Soko balanga mbalanga nga da musala 18 la komi ndako bimagate. Mais oyebinga na sala ki pendant la journée. Non. Cela veut dire nga inde faut na répondre na ba besoin na yo. Mais yo ya biso pour contrôler nga eza passe. Mais le konine ko sala ke biso basi to sala ke bino mibali botonda. Boza misu libanda te poto lumela to zalati na suka esika nzamba kolinga ke lelo to kabwani obotaka na ngai kake sili otala misu gauche droite te. Eza passe parce que bino boza ba flair. Moni biso mibali to zalaka attirer mingi na ba partie na bino sensible ya nzoto. Qu'est-ce parti ni? Ah, c'est tout ça la télévision, c'est un peu bizarre. C'est Loba, papa Loba. Bon, okay. En fait, donc, les années de partie intime, ben partie intime, nous sommes bien au bassi. Tout ça vraiment attiré. Et surtout l'année accoutrement na bino mikolo ndenge komi. Il est arrivé pas de poitrine les alibanda, il est arrivé au là ti kola moko boye, ils a serein, si maintenant nous se a dessiné. Même si nous avons besoin de draguer, mais nous avons vraiment na moi et l'autre pour nous déranger. Même si nous avons mais il faut nous déranger. Mais ceux qui disent maman nanda kukutaza kano akoleka kutu ozolanda libanda. Po to mona pe papa mususu nanda kupenza za penza na mubanya chéri. Donc au moins kutu moi kutu akokoparer kutu ezante ndeti mère nanga moko aza en France ndeti comme on est ani mfuma. Aza vrai chéri.
moi c'est papa David Olito vrai chéri mais David Olito la libanda te et bon yo linga kota libanda bon na bakanyo c'est exception ezaka kate ceux qui ndeko wana olobi ke no atala libanda te c'est tout à fait normal il y a ça exceptionnel mais na sur 100 cas en tout cas à 99 ils ont vraiment plongé dans l'eau na problème ya kobima libanda mais 1% to kolongola ngo pona exception donc même si ce que na moi si ya kanda comme ce que problème conscience na yo ou be problème ya discipline na yo moko bige no bon via âge na komi nango vu peut-être na za cadre quelque part ba bona sous directeur na biso alingaka batu ya misala ou tout na ba boîte ce n'est pas digne ou be député comme ba député msuto mona kawa se camoufler mais azana chéri moko boye ka petio na za kampe boye bo tout dépend de lui parce que eza vie privée na ka ndembo lo bakabino ba français. Merci papa. Elo ko sala ke mariage ou mela ezaka ke batum bale na nfuba yokana bolingo za entre batum bale so batum bale ba ilingani eke ba oyokana mariage ko umela e bo siko so boyokani te yo za ba caractère mabe mama amona boyokana kaka bo umela kaka bon caractère mabe za nini ngana ebi caractère non ba bina bolingo amour supportera nyonso na ebi ke mabe mobali muso ko za la obasi balobaka mabe ezaka mabe te po eza basi bazaka égoïste alinga mobala za yaye moko eza mabete mobali soka bimi azongi mo retard wana nde comportement mabe to mabe ko panza libala yango wana kasi mobali basale pona mwasi moko basale pona basi mibale te bongo yo déjà ozui mama otie na ndako libando ke luka lisusu nini te mobali basala pona basi ebele mwasi nde basala pona mwasi moko pona mobali moko po soke même na bible polygamie na tango akale alaki mais polyandrie tikala ozalati c'est que polygamie ezande pona mobali basala akupe kokende mo mpanzi malgré nga na polygame te hein mais polygamie ça mande pona mibali monte ke bino ma mibali bat bobanda mabe siko mariage umene te moi si ba pesi mutema munene moi si fa supporter nyonso biso to ba mama mususu na ndaku na ye na libala azana ba leki na ye ba mbanda na ye azana ba ngata 3 4 ba vandaka na bango bien hein bana ba yibike wana moi si papa na biso ezalaka nango eza problème moko te moi si nde faut ba ko supporter po omoni mibali nde tozaboye mibali arolia lelo ali lobi aotunda te hein mais moi si basala po omoni bolingo proprement dit te vanda nde na moi si ndalinga mbali po okoya oyebisa moi si asalingi mobala to yebise mbali wana za moyibi lokwa alingi kaka mbali wana ndoki ata oyebise ka za criminel ba otokanga siko ya alingi kaka hein bolingo vanda nde na moi si biso mibali to tozaka mwa likolo conseil nini opesa na ba oyo bazaka so babani leo bakabwani bon bato oyo ba wume bino bato bosana expérience ba wume na ndaka ba mabala conseil nini opesa bato ba wume na ba mabala te bon libala bezana bato musu basala yango na complaisance alingi bato ba senti ki abalaki hein na kati pe na bo mususu obala pona likamoko etindiki abala posa bato musu bazobala po musale ebisi abala eza bato musu abali po moi si on azobala po na quartier ba ki abalaki mais na kati pe na libala ezati po libala non mona tango tozaka na tango fiancé to na tango chéri eza na tango oyo moi si foye ba mobali na ye ebi faiblesse na eza awa ba qualité ne yango mais soki bobala ni après po kabwana na ebitelo ni ko kabola bato mbale soki de ba s'engager pour na libala pour ce bouquet na l'état bouquet pa nzambe bo s'engager bo kabwana poani c'est que libala ngala conseillera na souhaitera te mabale kabwana pour conséquence ya kaka so kabwani bosi bobotaki bana mibale misatu bo kabwani mwasi wa roya ata ko sala osala malamu mais ata 30% moko ya mabe roya moi injustice moko ya muke roya ezo causer ba tort rebelle na bana rebelle ba se retrouver na balabala bana rebelle ba se retrouver na l'église hein maman ya mabeza ali na concert ba to kabwana te. Merci papa. Reportage na biso. Na pesi merci na Patrick Nsala yende mutasi ba image o. Merci na Gidi Bitsengo yende mutao coacher biso. Papa mama boyoki ndenge ba papa ba lobi nde ba mama ba lobi.
mariage ndenge ezala na po eumela fo mama azala muteya munene papa yo mpe ezala muteya munene mama yo banda kosika pamba te eloko osika eza te ozosika te eloko otomboka te kotomboka kosalaka makambo ezanga ntina mpoka opesa papa pasi omwa mpe bapapa mpe balingana bango shoki te omwa alobi lobi papa komi muta maladi papa komi boye epe papa lelo akoma muta maladi charge wana nyonso etika na mutu na yo yo mpe papa yeba mpe ovanda na mama ata likambo yango ndenge ezali bino bapapa bokoma te na miso ya bana kogangela bamama koloba n'importe quoi hey yo boye eza malamu te bengaka mama chéri mama mpe bengaka mpe papa chéri esala bien mpo boumela ta biso de lelo tokomi bamikolo bamama na biso lelo so babokoli biso lelo tomona miso ya bato mpo baedikaki biso bien mpo bazalaki bomoko mpo ani biso na tour na biso tozala bomoko te toumela na bandaka mabala tokoma peti liwa ekabola biso eza malamu mingi soki vraiment tolandi oyo ndenge bandeko balobi so tolandi toyoki bango eza malamu mingi napesi mbote na Flori Bale Komboso grand frère propre na Londres mpo anini te Fabrice Malita, Christian Dissou, na Suède, na pesi yo mbote, na pesi bino nyonso mbote, David Olito, na mère Annie, la douceur, na pesi bino nyonso mbote, to monani mbala sima, bino nyonso mbote, merci.